Goza la famille Bota eleki partout. Yoga bilenge Belvi Kandi la patronne. Comment écoutez la Moussoni. Yoga moi bien. Maman Sogoma. Belvi Kandi. Family Bota News TV, s'abonner, liker, commenter et partager. Bisous. Nadej Yamba, Tokos. Bota eleki kuna. Goza la famille Bota eleki partout. Yoga bilenge Belvi Kandi la patronne. Comment écoutez la Moussoni. Yoga moi bien. Maman Sogoma. Salut bana maman, bote na bino partout bozali kolanda biso vraiment. En tout cas internet au pardon en tout cas internet au sans blague ba comédien mususu. Ba comédien mususu ba lokwa bana kindo ki balesa bango. Ba lokwa bana kindo ki mo balesa bango, debite kindo ki on se bien conscient ou inconscient parce que eza makambo sous ton bo sala ngo botala kata moment ya kusala ngo otali ke te moment oyo eza moment moko te na kosala makamba boye moment oyo eza moment moko te na koki koloba makamba boye nayebi te niveau internet ekomela ba comédien je sais pas ba TikTok ya na makamba ebele bato bazosala makamba nde balingi bato batala kata moment moko te ke moment oyo eza moment ya kosala boye te moment où ils ont moment à cause bato etala nango bango te ba comédien baza bato moko to bengi ba éducateur ya masse mais tango ba éducateur ya masse bango moko bakomi ko bebisa bazo longa na place ya éducateur de masse bakomi bato ndi bazo bebisa nde masse yango donc bango ba changer na bango forme eza obiso to yebe bo casquette obiso to yebeli bango attends ki ba éducateur ya masse. Mais bon, on va changer casquette, voilà. Les lots, on va destructeur ou destructrice. Il y a masse. Tout le bon. N'y en sortez, mais tout le bon parce que tout le généralisé, parce que ils ont la bon. Mais tu es que ils ont là-bas, oh, bah c'est respecté. Ils ont là-bas, oh, on sentit vraiment que oui, bah c'est qu'on éduqué masse, bazali. Mais la plupart, en tout cas, bah ça m'a comme malam. Tu m'as dit qu'on a. Ça fait très mal comment on a makamba boye n'internet. Aussi longtemps, beaucoup fait l'immo qu'on a bino Caroline. Oh yaza actrice moderne actrice oh sali kombo likole kako bino bat boye sima oh. Aba sala ba kombo. Oh sentir que oh pele ba l'artiste ne meurt jamais. Oh sentir ba film à Caroline bazo tia, mututo azo ba ke non. Azaki vraiment actrice. Na minute tu ndi bazo tchaka o senti ba film ne partout bazo tcha. Peso ko landi film à Caroline, obi non, to perdre vraiment un artiste à monene. Parce qu'avec na ba talent. Ozo mona, avec na ba talent ezaki katina. Mais comment na ba tu mususu bazana ba talenté. Ba tu mususu ba yana ba ona monde théâtre oyo, ba yaki na ba ko luka mibali. Bamsu ba na baka na posa visibilité pour baza la brancher na ba mibali o baza na mbongo basala kindumba na bango na monde théâtre mutu nyoso te o aya ko sala maboke aya ko sala ngona en tant que pension na ye en tant que musala na ye eza ba msu ba yela ngona but eza ba msu ba yela ngona ba intérêt moko boye abi na kozana visibilité na ye ba na so na ye ba na kitoko nanga e ko sala ke na ye ba na partout na mona na partout. Bandeko, bomoni miniature, bomoni titre, bomoni place na zone makamni na olobela. Bonbon, chef ya bonbon. Babi chef ya bonbon, chef ten ya ba bonbon. Chef ten ya ba bonbon a sali soni, je vous dis la famille, ça c'est la honte. C'est vraiment la honte. N'embêtez ce qui niveau ya kolakisa ba nzoto ya bino et senga ka fobo lakisa bongo. Bosa genre que bozo profiter na sima ya ba live na bino
soi-disant na bande côté kaba produit il fallait na l'axe yaya. Pourquoi exposer nzoto no tina niveau oyo? Pour na nini to komi tina niveau oyo? To koma na ndenge nini vraiment chef ten maman. Bino bo finisa na basi bo finisa basi génération na bino bozo finisa bango. Bozo finisa pas en même temps bato basala la tête ba jeune fille bazo ya lelo azo ko sa tête en tant que pension na ye attend que musala nyonso to bon na zo gagner mais bino ba bonbon soit disait ba bonbon ya si la bozo bebisa lokola bango ba fani ya maman na bino balingi boza la beauté ce qui ndenge nini alors beaucoup mi ko exagérer siko la minute ezaki bozo bebisa de siko yo bana na biso bazo ya lelo bozo bebisa bango. La famille non qui somo kotala banini o batu musu balobi non eza que abande ko sala live abande ko sala abande ko lakisa ba produit siko ba produit ba bindeni azaka tene ile uniforme yango isaki yaya atakutango atakuta ba bitena ngo ile uniforme ba tuno pakola kanini yo ozaki censé ba tukuta ba binote ke laki se biso nzoto yo moko. Loka baba abi ko pakolaka eloko pour le sala ko bien ozo pesa ozo sa publicité ya eloko il faut dans nzoto no mobimba o lakisa bongo yaya o lakisa bongo pa ba mona après sikoyo ba tuna bino ba yeah bomoni ya biso ba bombo basi kitoko basi be mama na bibino bo baby ça vraiment mokili sans blague bo baby ça mokili bozo baby sa mokile pour bozo fingi sa basi. Pourquoi nyonso oyo? Et puis likolo nango nzoto ngo zola sabiso olati buju. Parce que ko mona kaka nzoto oyo ndenge zo mona na be. Eza buju biso so ba jeune fille to zamana ba fille bazana o ba yebi makampa buju ndenge salaka. Na monde lelo okosa su mutu te. Donc bino bozo ko poster pour ba ke nzoto ne tala nzoto kitoko tai est ce ndenge nini. Entre temps boutu en les olaxa côté la bozo moi qui mutalati boutu à chez cycliste pourquoi tout ça ezanine ba bombo et touli et le na sachet et aussi comme exposé ton ndengeni ya ezandeni non ko tulongo pe comme ya ndenga mabe ko tulongo comme na ndenga bande ko nga eza passe pe mawa. Alors ba discussion salami a okozwa idete ba discussion moko ala con na publication oyo bandeko nga moko a commenter wana bona to na ko tiela bino botanga a commenter lobby en tout cas travail mokie mais na scène travail mokie mais ba publication ba makamba boende ebele ngai naza vraiment abakouk mais non na retrouver na CNT yoka siko babakuka ba sentiment parce que babakuka bakabona déjà boye babakuka bakoma babakuka insensé na ba sensé okoye babanka nde bakoma ko potana na ba commentaire o senti ba sensé bazona bazo ko interdit makamusu bazo boya mais ben insensé bazakana toujours pour na encourager tout pour na bango nyonso ezaka malamu na likambo kolobela na likambo koluka kopesa bandeko conseil pour na bango nyonso o bon basala ezala toujours malamu. Alors wana mususu wana insensé ya bi a komela boza bakuku te poso yaki bakuku koloba bongo te ya ndam kutu ndenga commenter musu a commenter na zaki na binga na zana nga pona mutu te mais donc po ya commenter boye pona ndeko mwasi yango bengi kaza bakuku te donc pona bino bakoki ko reprocher mutu te na makamba boye. Ça c'est pas normal. Maman ko finge bandi wana. La fille a commis le bi ye naza abakouk te naza fan ya sila. Ye le bi non, oza fan ya sila te parce que ba fan ya sila ba kombo ba abakouk. Abi kasi yo loko boy nga naza abakouk te, on a bi naza fan ya sila te. Po nga na bi naza abakouk, do loko naza abakouk, to na mona makamba be na loba te. Ya. Ba komi ko soigner na ba commentaire. Et bien en tout cas donc c'est que babakouk pena bakabwana ko tozana babakouk ba sensé na ba insensé
boye bango kana ba commentaire so boko tina ba commentaire bokotala bato ebele bazaka na za bakoki me boete na bango wana nde basensé siko ba sensé tellement baza ebele yango moni bayokanaka trop ba sensé pena baza ebele michu chef ten michu pona nini boendeko mwasi mama est-ce que vraiment ozana mobile to pe chéri bino bosakana na bamibale bosakanaka na bachéri yango bovivana na bango eza na bato mosusu bazwaka éducation à partir ya motu azovanda na ye ozwi mobali moko baza responsable yaya bamakambo mosusu ya buzoba oyo kokaki kosala na vie okosarete yango na libanda avant kutu mobali abala yo okosarete parce que eza na mibali oyo baza baresponsable na abali oyo te maza responsable azoka interdit yo makambo mosusu omoni ke yo moko bi te babiloko befona tika eloko be nasalaka fona tika parce que epa mobali na nga to chéri na nga to copain na nga ekozala bien te ekozala nga mabe nakoki kosala bote mais ntango bokoma na baniveau tia kopostaka bavideo ya boye mpo olakisa bato epuis ezalaki video soko tootya photo mais wana soki ezalaki video soko oregarde na live moto azolakisa nzoto ne azobaluka bongo elingi oloba nini ata yo moko atanke humain ata yo moko ata mobali yango avandaka na yo komona mwasi moko bazalaka na ye aexpose nzoto ne bongo bato nyonso bamona mpo aza na besoin ya koteka mafuta azosa mafuta batala tene ndenge eza uniforme estce ezalaki vraiment important ya kotya nzoto no bato nyonso batalaka na live toke epai tozonga epai ntango boolakisa banzoto bongo ata kutu mpona mibali te bamona yo te estce boyebi ke lelo internet oyo eza mabe monde internet eza monde moko diabolique satanique yaya mutu mosu akoki obwakela kaka maladi kaka ndenge oyo moko expose nzoto no kaka na internet boye babwakela mpe maladi internet eza kitoko te internet eza malamu te ntango sikoyo yo moko oyo ekomi koexpose nzoto na yaya okoyeba te bisika maladi ekouta apo bolobi yo bakomeye bandoki ta bali balia mwana batu oboye oyo boluki bandoki ntango yo ozopostaka ntango yo ozopubliaka nzoto no bongo oyo eza intimité bongo baparti intime no baparti ya corps na yo ntango ozoposte bongo bato bamona nzoto no ndenge eza kitoko ndenge eza uniforme yaya oyebi boni oyo bato bakoki kosalela yango koutilize na ndenge mabe oyebi kaka peut-être à partir photo na kande bakangi peut-être lelo ezokoma na baminiature boye oyebi combien de personnes bakoki koutilize yango na ndenge mabe mpo ani internet oyo ekomi epesi biso monopole ya kosala makambo nyonso pourquoi epuis bamosusu bazobo no azalaki ne kutu azalaki ne poli na live mpenza mapo ani bosala azalaki ne poli na live ane kosali mabe te ezalaki live est-ce que likambo ya poli eza wana na kati bino bato mosusu bokonfondra makambo bazoloba mutu ndenge aposte nzoto na ye azolakisa bato nzoto ne na live mpo anini alakisa bato teinture na ye mais yo ozolobaki azalaki poli na live est-ce que kozala poli na kolakisa nzoto est-ce que eza na rapport nini eza vraiment na rapport nini bino babakoki bokamwisanga mo mpe bozala mayele s'il vous plaît est-ce qu'ils ont un rapport en tout cas bazaki vraiment décis bato bazaki bazanga ba honnête tout le monde na ba maman bazaki décis na ba commentaire komona façon chef ten ya ba bonbon atiki nzoto parce que wana bango moko ba kolo mwana bazobeta maboko mwasi kitoko taille kitoko yaya bayebisi bino mwasi la kande taille yaya mwasi za mutu la tête bien faite basi mingi tozomona mwasi ya kitoko ozomona okakolene loko moko te mais okopote mibali baboye moi pa mobali na boye aki koluka mwasi moko be okamwe komo mobali aki mwasi atiki mwasi kitoko boye ngambe boye aki za mwasi bo comprendre te parce que mobali a trouvé rien alandelaki nzoto boye alandelaki libanda mais kati ça ne va pas et puis nakilelo mwasi azotakata koki erenya lisu te lelo mobali akoma olinga mwasi oyo ayebike mwasi oyo en tout cas nde na ye boye assurance moko boye ezali mwasi oyo nde naza baassurance ya bana na nga ezali
ozomona bato bakoma mibali bakoma bongo ayebi ke mwasi soki nga na kwei aotianga poids mwasi azo réfléchir mwasi aza intelligente mwasi azo apporter en plus ozomona mibali bakoma olinga basi ya bongo mibali balinga su basi te ko so mibali bazaka oui ne bale mobali akolinga mutu toyebi ke eloko atiraka no ezalaka beauté extérieure oui beauté extérieure ekoki koatire mutu mais ntango bali kovanda no mobali so amoni kasi aotika yo keke so kitoko na yo aotika yo okomporte ke elinga mwasi mosusu omona kaka balingaka na bango yo olinga balingaka batikaka balingaka batikaka ozomonaka mpo oza mwasi kitoko me baotika okobala te ozomona yango omoni basi kitoko ebele baobalaka te mpo ya osala kitoko na eza nde mona babombo ya mama silauka ozomona ye moko abina pakola mpe bana na yo pakola bango mafuta bongisa bango mpo balula bango yo koka kobongisa ya bana ya yo te ya baninga koko tya miso mais so akena émission aki alobi kuna batuni makambo bana no baosabi wana avandi sérieux wana makambo abwakaka na bajeton wana na nini alongoli yango wana mpena sérieux evandi alobi nga naza mpe mutu bana na baza na bafamille na bango bana mosusu okoki opesa conseil omona conseil ememeli ngambu moya kopesa conseil eza te tokoma otala na misu tokota mingi kaka na mosala makambo eza privé en tout cas nakotaka te mpo nini mais kuna azobaki esokola bana na yo donc osanti hypocrite monene hypocrite monene eza pasi mpe mawa ani na concert opia bango te soi-disant mais kaka ye wana na émission bana na wana baza pena bana na nga babombo na nga baza bana na nga mais bato ntango ozobenga bana na yo faut pesa concert ochange maloba poani opesa concert te parce que mosala oyo bango bazosala baolandaka yo baherite yo mosala oyo ozosala yango mpe bango bazosala oza na concert opia bango te parce que mwana alandaka oyo mama azosala soki mama azosalamaka malamu mwana mpo olandamaka mama azosala soki mama azosalamaka mabe mwana mpa kokopie et surtout kutu yo moko ndenge yo moko oteka no bango oteka no mpe bamibali moko bya likolo yo ozwi mbongo ozwi pourcentage na yo baosala bote ndenge sikoyo so omoni beseke batuli pena batuli donc moyen eza lisusu te alabi te kaka nasala balive nalaisaka nzoto comme ça peut-être bapartenaire bakoya peut-être bapartenaire bakoya c'est la honte hein? C'est la honte comédienne et puis na moment nini oyo ozoya kosala balive ya kolakisa nzoto ya koteka biloko okoteka biloko no mais mpono expose nzoto no na moment nini na moment oyo Caroline aza na morgue moko abino aza na morgue olobaki te bongo balobaki te bongo fala teka te na bato mosusu bazoteka oui il faut teka parce que oza na posa mbongo mais ezalaki na niveau te ya kolakisa nzoto no parce que boza bapersone publique nga na kamwa abino makambo mosusu bosalaka boza bapersone publique personne publique aza na eloko moke kata mosusu yo omona ngo eza eloko te bato bakozango bakopublie bakoposte yango faut kozala très prudent ntango ozosala likambo na yo oyebi koza personne publique faut kozala très prudent oyebaka ndenge nini ya kosala ndenge nini ya kovanda ozomona tala sikoyo yo osali live oyebaki teke bakopublie yango bakopostele yango mais bapostele yango omoni fo motu esalaka fo ozala mayele kokumisa oyo bafani baokumisa bino wana baopesa bino motu makasi bokomi osala di n'importe quoi sikoyo ntango osamba yo moko bafani baosamba te ozomona chef ten ya babombo osambwe yo moko osambwe na bafani te yo moko nde batieli bakoma te yo moko nde bato bamoni o légère yo moko nde bato bamoni ke oyo ndenge aza beseke aza esu na motu te azoluka parce que mwasi aza na mobali ata kutu mobali ona abali yo te aza fiancé chéri mibali oyo base respectaka alinga te mwasi nasala makambo abon alinga te akolinga te mwasi so akomi asala makambo abo esika aza na motu akokontrole ete contrôle eza te alelo bokoma bino na bambongo mais moto aza bien éduqué akosala makambo abo te moto aza bien éduqué quelque soit mbongo akomi nango na vie akorespecte toujours éducation oyo azwaki na famille na ye
ayebi nga na kola ki boite to kola ki makambo kola sebanjo to to ako respecter ke loko na ti ata ko star ako respecter ngo par rapport à éducation o azui na vie na e mobimba ko o bino bo sala ko bola saka éducation ya ba famille na bino bo uti koloba français elingo loba te koza maele koloba français elingo loba te koza bien éduqué non et ça na batu bana mususu akomi na mboka akomi osimba mboka mibali mususu mobali pe akoche cours du soir ayekoli langue mais ça ba mususu ba accueillir ango na ba école vraiment senti accueillir en école banda bo mwana na ye aza bien instruit lokwa ba Davina apwa et ata boboyango en tout cas désolé Davina apwa aza une éducation ceux qui Davina apwa koma kiti na niveau malgré kuta koma bongo atikala ta ko finga te et banaka comment alo babilo balo atikala ta ko bimisa ta mo finga te et l'éducation na yezo permettre ta finga éducation Davina malgré de qui na ba méchanceté zo permettre ta bimisa momo ko boy ya mabe ende ko permettre te et là ça que moi so aza bien éduqué Davina ba bine mabele ba kate mabele bon moi Davina atikala azo sala de façon qu'elle se kaza mabele na mais atikala jamais ko exposer nzoto na ye atikali jamais ko exposer nzoto na ye ozomona babambo bokola moni public wana eko sabino public ene eko sabino mama eko sabino makiasi donc na ki somo na ki pe mawa en tout cas chef te na kelo mawa boete ko tulango ya bino comme pe mabe ko mabe makasi comme pe mabe boy soni batu babika ke bamoni e bazali soute bakomi ko luka ngo ya makasi bakomi ko luka makasi po mobala za respecter ya te ya mobala pena za respecter za mobala avec âge ya na te soka ya za po sakana na njoto wana ya moni asaka na ngo pratique mais pour la libala do ya te la famille to consommer film ta kuna lobi na besi mito film te filmo Ronel ngo bomsa mama ni Ronel olingi ni pa mama ni ya to beta sur la film en tout cas beau s'abonner beau partager beau liker bisous bye.